Asala kiboye. Tango nazwa kibana na yego ko sangoke koko na bango akufaki. Tango koko akufi mo mama ya papa na bango. Na yeko kende bokilo na ngai kwa. Na yeko kende na matanga. Tana komi na matanga. Balobi achala za na matanga. Donc ngande mwasi ya mukolo. Muntu oyo koki kosala kolamba ko servir bato po ba yebi ke ngana zaka na nganzunzu. Asala kiteza kaka ngai. Ba memi mbongo ba pesi ngai. Lambela biso. Moko na kaka zila. Zosala biso mbongo na biso na zongoseli bango mbongo balobi eske okozala na mbongo ya epa na bino te ata moninga pesio mutu moko kabilo mo eloko moko boye. Ngalobi oui nazana mo 1000 francs na ngalobi oui. Wana mutu asenga azaki oya landi mobale na ngana muna sima na ye. Pesa ngai tana pesi ye alobi omoni mbongo na zui na bomi libala na wana ndeko na biso. Awo koki kolambela biso to koki kolia biso na to vani lokolo komi mwasi ya ndumba nde esalama kibongo esalama ibongo esalama indeko mama Rachel basinga kiyo to kosegana te to basingi yo mbongo wana bon basinga pona ozongisa dot na bango mais olobaki nini keno ozwa kimbongo popo zongisa aboyaka siko ndenge ni ba ko zo 1000 francs comme su bakaboli bino. Expliquez biso non po yo outi vraiment na kati. Vraiment naza muluba. Wabi makambo mususu. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est banni. Y'a mon balama deux fois pembe. Didier Masuki. Andy Chu, Narcisse Descendant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour chers amis internautes de Guadandia, émission de avis du public. C'est encore une fois votre humble secrétaire Didier Masuki, mon Badamande Fapembe. Kaka ni na sika bino bandeko na thème na biso sika conception ya sika ya Kinshasa ya lelo Kinshasa lelo nde makambu Kinshasa lelo nde makambu lelo boyoka histoire moko esali penga passe mingi na motema fait bofenda à l'Italia Kinshasa ya lelo nde makambu lelo nde makambu pati menga ni banka bilamba boyoka Kinshasa ya lelo makambu zo kolega na Kinshasa ezali passe mingi bokoka histoire moko awa ndeko mwasi andimaki kokaba nzoto na ye ndoka nini kokaba nzoto po mobali aza na boloko abima menini yaki après banaki ndenge nini akende kokaba nzoto bokola nango na histoire lelo ya Kinshasa ya lelo ma femme bien-aimée super Anita lelo vrai chéri na Lyon Kinshasa lelo makambo yango oyo Antonio Bandera le valable Kinshasa ya lelo yango oyo na kozabi nota mingi te ka ndenge zalaka Didier Masuki na bino mingi obola na émission à vie public na kotika bino na nzela ya bilili quand même. Pour Rolanda, émission Oyo 6-1, Landa émission Oyo, Kinshasa à Lelo, et tous les bongo après. Merci, à tout de suite. Ale kitasa ya lelo kitasa magamo kitasa barando ya badivize pour mierenye DJ Love original mona mere de Mukendi la patoche Disa na magoki comme na te bakuna bakote libiso
Kitasa ya lelo, kitasa magambo, kitasa barando ya badivize pour mierenye. DJ Love original. Bote na balandino c'est émission découverte. Kande na ebsaka bino. Na musala obiso to salaka, to sala tout découvrir makamno so zalika na kati mboka na bino Congo. Oh nyonso eza ya ko découvrir, to ko découvrir on a émission oyo. Merci mingi na mon boss Didier Masuki. Babi Didier Masuki mobala mandefa pembe. Mobala mandefa pembe yonde makambo. Zala pembe na boss loka Didier Masuki sepela. La pesi sumbote na nga epa ya Apocalypse 520 giga ine mta simbi asimbi caméra de tout moment on a makitoko boseka sa poka quoi. Eza ya bino Frida Ngondo la Spartakis de la presse congolaise. Yene mtazo présenter mission na bino bolingaka mingi. Lelo eza na mama moko abenginga na téléphone abisinga que non Spartakis naza problème ezo lekelanga makasi. Naza na posa ya solution ya bato. Ba pesanga. Naza na posa conseil. Frida nazo souffrir. Maman na bike bino site na bino avis du public. Etala maka trop mokili mobimbe yebi ngo tina Kinshasa. Na bike na solution pa na bino. Naza na posa to sola likambo oyo azo senga pena aide. Bande konanga. Ndeko na bino mosi azo senga aide. Apuka toleka. Tozongi na plateau na biso bandeko na ngai. Invité na biso yeyo. Yemoko ko yebisa biso eloko nini etindi ya benga biso pe makamni lezo lekela ye na vie. Yemoko abetela bino lisolo. Poso ba biso ke bito beta lisolo obo koma oyokana. Obo yemoko lelo en personne. Aroyebisa bino makambo elekeli ye na vie na ye. Bonjour maman Frida. Boni. Naza malamu ka bino. Balandi avis du public ba otala yo. Bana poso yebisa bango makambo nini oyo memeli bango bazana posa bayoka ya conseil ba opesa yo ya ba ope ba osunga yo mais quand un peu ko yebisa bango makambo ezolekela. Vraiment merci beaucoup pour la parole au pesingai. Vraiment maman na yeba kite okoki koya bisika nazali pour na bengi o trop ozoya kate mais nazana histoire moko fona beteza vinanga donc eza histoire ya kolukate eza makambo esalemeli ngai awa na kini nayaki na âge à 10 ans na Kinshasa babalaki ngai epa mobali na âge à 15 ans depuis 2006 na boti mwana liboso tozalaki na ba problème kaka bakangaka kai donc nazoyeba te bakangela ye nini nayebaka na ngai te kovanda kana mba suko vandi muke babengi yo okay suko okay okutie na boloko eza nini papa akoyebiso elote mais soko leki na babiro bakonzi bakotalisa tala salibu mais après ba yeko bimiseka pona kosenga na senga ka ponde na zaboe naza na nganga moko awa na kine famille te tata te mama te bande côté mais ndeko na tika na ezaka camarade akoko na ngao to yaki na kine bande ko na ngai na sina stade 10 ans to boti na déjà bana 4 na banyo so 4 wana bakanga kaye kaka ya sukande ezalaki makambo mukolo bakanga kaye na yebaka te baye ko benga ngaka balobi bakangi mobali na muntu pe abenga muninga moboye bakanga pende ko na bango nde ye pe ko informer nga na ndako na bakangi azapo to yebite ba lever bango et ça dit 2 ans to mona ka place azalaka te to yebaka pe esika nini azalaka te bandeko bakomi ko lwande to sala nde to sala matanga pa famille na bango na lobi non motema na ngai eza consciente ke na sala matanga pona ndimite ke mobali na nga kufi na vandi mko musuti ba 18 na monika ba bengi ngai tamba bengi ngai na ke côté ya ba honneur kuna ba seron to zaki na mokonzi na biso ya uti ko bim na ba 18 à 19h na monika mutu moko non ndenge za boye webi ke mbana aza pa na biso oh et pa na bino oui ndenge za wana pour sauver ye bakanga bazaki 17 pour sauver mobali na yo esengeli o CD pour mbana aza la sauver na bina CD nini ba ebisinga no ko CD yo nde mutoko bikisa mobali na parce que bomo ya mobali na yo nde mutoza nango
Dans le bien solo, le bien, bah c'est bah couper belé bah tika les 5 personnes. Mais ceux qui ont salé en haut t'es bah qui a rosalate. Quand c'est des akindeni il faut na la na ye na mokonzi wana. Alors mokonzi wa zotala aner nyonso mobimba. Numéro 1 ya aner izala ki. Bon nga pe na ebite ke ceux qui ye ceux qui na ebite mais ya lobi ngande numéro 1 ya honneur. Bandi kuna zaki na shoti. Azaki mobali nga na mona ki yende tata yende mama pona kin ao. Boyebi ka via Kishasa nazaki na muntu mosusu te toye kokende na bimi na mokonzi na tongo nango ba poko na koka ba bengi ngai balobi no nde toza boye toza na mobali na azana kacha prison awa na ye kokende prison na mukolo mosusu elandi na ye kokende prison na kotie ta on atale na banju oleli epe aleli to yambani parce après 2 ans na quelques 2 mois wana poto kutana to yambani to leli esili natali c'est loko nini osali ozo yebisanga clarté yebisanga non eza kaka makambo kaya tanke toza ba soda makambo non mais yo vi o eza kaka lelo bakangi lobi bakangi lelo bakangi eza nini afongwa matepa na ngai na tiki na ngai na ekotalisa yake lelo soki oza awa na prison oza na bomoi tala na sali boy asimbi muto abandi oleli tango aleli alobi na nga bomba makambo oyo koloba na yo na mutu te atanke to abaluba koloba te tina mukolo na kobima atanke naza musali ya nzambi ça va nazongi na ndako na kotina na kaka na kovanda esika na banda ya kovanda na yaki kobima parce que tozaki na lopango moko wana na yaki kobima po fallait to sala ka ba démarche po abima na prison na bimi na kotisi locataire na kotisi locataire nga na ke na église c'est pas camarade na nga moko mutameme nga na église na bango bisika mama prophétesse na bango azalaki toke na kama na nga to meme biloko toke na kotisi locataire mbongo ba pesa kinga na ke na pesa po to futa boloko ngai na vandi nazo vanda kana kati ya église na bana après bande ko na ngata bana vanda na bango aux environs ba bino Rachel okoko vanda bona bana te tozana esika elanga église pesa ka batol bo écoute mu pepe makasi pese biso bana to kendo vanda na bango atana na banda ko me yo yaka wana olamba ke loko oli après yo kendo kolala kana église na banda ko sala bongo église ngo na ke ndo kande na ke ko kota lisusu na munoko ngando na munguna lisusu ngai na yebika za mosala nzambi ndo kande azaki munguna tango bana ba ebumbu bazo vanda kuna epa baninga o bazaki ba ndeko ba voisin na ngai na yebika bana baza kuna soki na yepe to lambi na zongi na poko na ke kolala na église tata mwasa moni bana na veni tata mwasa zubana ake na bana wana famille ya mobali ba eko mona bana ba zubana ba ke na bango balobi non to ko benga Rachel ba on peut ba inciter balobi non okoki ko kende na bana te sans Rachel azalubi ayeba balobi te Rachel iske bino boyebi ngai te Rachel akoboya te botika nga na kende na bana biso to ko benga Rachel tangu na ye na bumbu na tuna bande balobi non tata mwasi azubana lobi akobenga yo na zeli tata mwasi abengi te ba kenzo na yo ki ye mobali place azaki na prison abengi ngai yo oza wapi ozibana nga obwaki bana na ngai oh na bwaki bana na sens nini nga na koki ko bwaka bana te bana baza bana na nga lobi no longwa pati ya lelo konyata lokolo na yo na lopango te bisika lokata azali atambo ko kozwa kate parce que osobwaki bana na bandi kolela tango na leli na zongi na kati ya église na kutana mama prophétesse alobi non na yebisa ki yoti famille mobali na basala ka déjà likopa moko boye balinga ba boya yo ndenge bazala balinga ba boma yo basepelaka na na libala te ngalobi te mama prophétesse façon nga na vandaki na bango alobi te eza eloko babeti yo yebite to vandaka na église nga na kanisa za musali nzambe ya solo njo nda banda yo kosa mais aza musali nzambe mama prophétesse comme nazaki Monique Mabaya kota mavungo kuna 24 tant to vandi mama na komi kwa enisenga na bilo moko boya kolingaka mibali moko bazwa na église so tanga na boyaki na bitenga na za na famille ata na famille te mais soki to yebani loko na yebani na mama Frida boye akoboya ngai te na kende kaka kuna e pa koko wana za camarade ya koko nanga
neke natalisa ye nakoki kovanda na ye mpo makambo ya église na makambo mwa akoma osalaka mpo nalela na église il faut napesaka mpe mwa 10 francs il faut mpe nakendaka mpe nakenda kolinga mpe mibali lokola kama na nga wana azalaki moninga na ye babimaka bayaka na mbongo ya mibali nga mpe nasalaka biloko wana me nga na bandeko kolinga komibatela keno nazeti mobana nga kobima me evandeli wana na église ebanda osepesa nga lisusu te lokola ye ma prophétesse abandaki kosambela mpe mobana nga par téléphone kuna parti ya prison na awa libanda bazobengana tozosambela na lowa na église na ndenge kaka bien na te mama namoni koko na biso aye kozwa nga alobi nakende kovanda na ye ntango nake kovanda na koko na nga mobali aye kobima après 5 ans mobali aye kobima na prison ntango abimi aye koluka ngai tosololi na ye alobi me oyebaki makambo wana yo oyebisaki ngai nakoki kobomba yango te ngai mpe nafongoli yango na famille siko ndenge eza boye famille balobi yo na ngai tokoki kovanda lisusu te tokoki kobalana lisusu te kovanda esika moko te foka toboyana alobi yo olobaki tobomba toluka basali ya nzambe yo okoki koloba na famille alobi wi nakoki kobomba te ndoka nde kobima ya papa ntango abimaki basi babandi bolingo na mama prophétesse wana bisika ngai nakendaki kovanda vraiment ngai ayebisaki ngai lo te me bato bamonaki bango nde baye koyebisa ngai ekufelaki te na mikitisaki kaka epai na ye te papa tobokola bana divorce eza malamu te tala bana ye mpe alobi ngai mpe nalingi yo mingi kasi famille nde bazotelemela kaka tokoki kokontinue te ata mokie me tobunda nani tokende pa tata mwasi toye komema na ngai na ye pa tata mwasi na bango ntango tokome pa tata mwasi na bango alobi no luka mbongo moko $50 na taba bandeko na nga nazalaki na moto akoki kopesa nga mbongo te koko na nga wana tolobaki akomi kaka koko parce aza camarade koko akei na ye epa bato mpe bana na ye asengeli ngai mwa mbongo ayaki na $50 apesaki ngai ntango apesi ngai kekende obondela kaka toujours bakoyokela yo mawa bazongisa yo na bantala age ngai nakomi nango nakoki kokufa yo kosuka ndenge nini tokei mobali mpe alobi te yo luka bato mosusu kende na bango naye kozwa paster moko na église mosusu toye kokende naye toyokende na moninga moko abimi lokola grand frère me azalaki motu na biso ya quartier na bamboka kuna toye kokende na bango ntango tokomi na bango kuna tata mwasi ayambi biso kaka bien abandi il faut nabenga na mboka ntango akoma obenga na mboka batelemi balobi non ekosalema te libala wana ese ekufaki kaka ekokontinue te ese ekufi bapesanga kaka courage ke tozonga lokola baboyi tata mwasi alobi ngai mpe naza na droit te nasalisa yo bozonga parce que biso coutume na biso etikalaka bon tozongaka nsima te toye kozonga na continue kaka na kosambela nzambe asunga ngai na mikolo moko nayoki ka telefone na ngai eleli oyo bakangi lisusu mobali ngai me eza ndenge nini ekomi kaka kokanga eza ndenge nini boye nayoka lisusu ndenge bazana bakangi mobali na tata mwasi oyo amemaki bana mpe aza gravement malade aza na kati ya hôpital azosumba esika moko azolela esika donc makambo nyonso azosala ngo na bilamba natala boye bana baza bango moko ntango naketi bisika bana bazali babandaki kofutela kote mosusu nakomi wana bato repamba babandi kobonde balobi yo nde mama ya bana oyo bana oyo bazosouffrir tala bana na yo papa bango bakangi ye kote oyo moto azalaki na bango tata mwasi aza na hôpital azobela makasi soki omoni okoka te ya kozwa bana na yo nde na ye nazwi bana ebisango na kozwa bana na okende na bana sikoyo wapi ngayo nde sikoyo ma bakolo lopa en place ba banda ko fote balobi non quarantaine bango kutu eseselaki nango mais lukaka moyen nini okosa pona bana parce que ndako na biso photo sa nini tokotisa locataire mususu na yeko bima kaka lokola ye koko nazaki na yeka na ko bondela koko pardon na continuer ko vanda kana bana na ngai na ko bwaka bana na ngai te po famille nyoso papa ba komo s'occuper na wazaki na hôpital siko waza na prison to yeba ke position na été na yeko récupérer bana bandeko nazana bana na ngai na maboko ngamoko nazana bana na ngai baza 4 nde na aloba boye Nzambe azwa lokumu pona président na biso parce que pesi biso déjà école yango ya ofele siko école yango ya ofele bana bakotanga ndenge nini nazana soutien te ata mukie ezate koko wana bokomona parce que aza koko epa na nga aza koko eloko nga yeko lakisanga ke mobile akoma bima na prophétesse ezaki jour nga pena ke otala pe mobile na kati ya prison
mpo nayeba ke eza nini yo moto oza na bana sikoyo okomi na prison lisusu likambo nini nde toyei kokutana na mama prophétesse bisika ngai nakendaki kovanda na bandale na mavungu 24 epa Monique Mabaya nakutani na ye moko Monique toswani ya kosakana te na kati ya prison napesaki Nzambe merci parce que nayebaki ye te me naye koyebaki munguna na bandai kolia na yo nakendaki kolinga ezalaki de mutu mabe de place nayebaki mama prophétesse aza mbanda na ngai mais aza mbanda na ngai te parce que libala yango basi baboyinga déjà basepelaka na ye na minute oyo nazosengaka lisungi epa bandeko nyonso bazolanda eloko parce que naza mwana etiki bosunganga mpona bana batanga bavanda esika moko ya malamu parce que place nazovanda ezosimba te mai ezokotelanga na façon moko kosakana te ngai na koko wana bisika na vandi eza ya mawa makasi boyokelanga mabana nga bazonga na classe te bazonga ta classe classe eza nango ya ofele bazonga ta classe tata na bango na prison ngai na salaka te bosunga ngai bisika nyonso bokoyoka sango oyo boyokelanga mabosunga ngai. Merci mingi bandeko na ngai, merci mingi mama Rachel. Bato bazolanda yo bayoki ndongo leli bayoki ndongo sengi aide bazali baosunga yo. Mais mama Rachel toza mo ba question mo to rotuna na kati olobi mobile na zekoloni aza muluba bakaka longe aza muluba vraiment 100%. Asalaka nini à part makambo oyo lobi wana à part yango aza nani vraiment tango ayaki kobala ngai alobaki azo pasteur quoi à part que pasteur azaki policier c'est un policier ici l'inde mime et pas na biso lobeka aza pasteur ana yeko yeba ki aza soldat après otika pe ko sola na été otuna papa tindenga bande ko bima ba okanga ba obima otika jamais ko tuna ke no papa e bakangila ko nini otika la otuna yango te poto oyeba nanu eloni oya sala ke no bakanga e mama Frida mobali na epite mutema mibali mususu bazaka nango ata olobi na endeni na to flatter ye o caresser façon nini akoloba na ota loba kaka eza jaloux ya jalousie kaka ya musala ndenge bazalaka nango kaka ba okotisa ka mutema mabe me nga na sana ngai logo te aloba kaka sala ke lote ayebi kaka ki asa nga pe na yeba kaka sana na elote za jalousie mais soki nga na landeli yango ezaka dossier mususu. Mama Rachel boza baluba oui baba luba mobile pasa muluba na tangu mutu wana abenga kayo obaki mokonzi ya aner tanga benga kiyo alobi ke no bokushe na ye po mobile no abima oyoka kindenge ni sala kiyo ndenge ni pona baluba eza mabe makasi apa peka baluba meza mabe makasi siko ya baluba na babikila na kati eloko ni yako komelo après tango sala mama Frida na salaki yango na mutema na pasi na mutema pe na bana osande pona bolingo ya mobile po azala na bomoi parce zaike donc bezaike il faut muto akufaka na semaine on ezaki déjà semaine ke babo makabom parce bazaki du 7 basi babomaki baninga mususu bangonde batikalaki 5 biso nyo 5 basi donc basi mususu basi babimaki déjà na ye tikalaki kaka ngai na basi nyo swana ngane mutu nazaki ya suka kobimaka na ye ezalaki pona mobali na ngai azala vivant d'abord mais ezalaki teke sentiment moko esalaki na bima na ye ezalaki nango te mais nasalika pona bikisa nde mobali nayokaki eloko moko ya kati ke ezotinda nga kaka nalala na ye te nasalaki pona bomo ya mobali na ngai azala ta vivant namonaka pe nayoka mpasi aza papa ya bana. Est-ce que c'est protégeaka mama na se protégeaka te ti lelo na mitunaka nzambe nde abatela ngai mpo nayebi te nazalaka na bomoi to nazalaka deja kokufa me oyo balobaka ke mort vivant donc nazotambola me na miyebaka te mpo naza na mbongo kosesa ta examen na kati na ngai te nazalaka naza ata na différent te mpo nasesa ta examen nayebake nakoza na maladi nini na kati na ngai to apart ata sida bamaladi eza ebele nayebi te peut-être akozala zwi eloko moko na kati na nga nayebi yango te. Et c'est déjà combien de temps banda obima na mokonzi wana ya ane? Il y a déjà 7 ans 7 ans yango ebeti to ça c'est que 7 ans pourtant quand obimi ti lelo nayebi numéro na été abengaka nga te nayebaka te place ni akenda te siko famille ya mobali na yo bayebi makambo oyo salaki po mobali no bima
bayebi kutu bazoloba ke ngai nasali yango na baposa na ngai bango bazo ignore yango balinga kutu te bayoka biloko wana balobi ngai nde moto nasalaki wana mpona bimana donc balobi ngai na posa deja naboya deja mobali nazalaki deja na posa koboya mobali nasali yango mpona mobali te bango baboya yango bazoboya boya yango mais tala age babalaki ngai nango babali ngai na 15 ans na 15 wana nasali boye soki kutu bakange mobali kaka ngai moto nasofraka muntu mususu wa famille azalaka te yo kutu koyeba te mobali azalaka na famille soki abimi nde abimi famille babimi mais soki akangami azalaka na famille te muntu anyokamaka matakitaki nde sala démarche eza kaka ngai ata nde toloba boye ndenge aza na prison wana donc soki nga mona memi ata eloko akolia bakabeli ngai ke bana balia na kati ata moke po talaka aza papa ya bana okoki kotika ye te okoki kotika ye te okoki koboya ye te mais famille bayebanaka te soki no mujuru nakendaki ata nde mpona bana bazonga na classe mais faut voir façon bayembeli ngai mama Frida nazonga na olela mais namoni kaka nzambe kaka nde abomba nga pe abatela na bana na ngai mama Rachel nde toyebeli baluba na geste oyo salaki kokushe na moto mususu jamais konyata suna kati ya lopango wana mais yo oknyataki quand même oke kozwa bana eloko nini ba famille ya mobali na yo basalaki po ezalaka balesaka bachi bao donc so moto nyati deja lopango eloko moko kobemba na kati ya ndako soki mwana te mobali siko yo eloko nini esalamaki po eloko abongo esalama te ngai nalobaka ke makambo nyonso nalekana nango eza nzambe makasi ma Frida parce que ndenge ozoloba oui bien sûr soki mwasi asasala eloko abongo mabe ekomaka me ngai namoni na ngai eloko te nalota mpe ndoto ya mabe te ntango nasalaka mpe ntango nasalaka nazonga mpe na ndako nalali pendant 2 ans namonaka nde balobaka okomona bamystike omona te mpe naolamba fufu naamemela mpe mobali tosolola mpe bien bana ngai na bango bien eloko ya mabe natikali komona ezalaka nango te ngai nalobaka ezala parce que eloko nasalaki yango na propre volonté na ngai te nzambe ata ya lolo omoni makambo nyonso po ekomela moto na vie au moins nzambe apesa yango accès ngai nzambe apesa yango accès te parce que ngai nasalaki yango na propre volonté na ngai te nasala mpona bolingo ya kobikisa mobali mais ye aignoraki mais siko otala ntango abimaki bango baignoraki na famille ye siko abima omoi ntango ye abimaki wana peut-être ezalaki na oyo ngai nasalaki nzambe asalaki mwana azali innocent mais asalaki ke asala yango mpo ye abimi abimi kobima na ye omoi ntango bango nyonso baboya yango balobi te kozonga na mwasi wana te lelo toolobela mpe aza wapi azo sikoyo na prison ntango azongi wana sikoyo démarche nani akosala mpo na minute oyo aza na moto akosalela démarche te nayebi te peut-être aza prophétesse wana parce que bakomaki na ye diyo moko ya kosakana te mpo baza deja mwasi na mobali bazosala deja diyo ya kosakana te toyokaka mpe na baluba mama Rachel kana eloko oyo osalaki wana mpo bandima oyo lisu na famille ovanda na bana na yo il faut futa bango amante ozongisa mbongo ya dot oyo bango bapesaka yo siko osalaka ndeni merci ma Frida vraiment nabosanaki nasalaki boye ntango nazwaki bana naye kokosango ke koko na bango akufaki ntango koko akufi mama ya papa na bango naye kokende bokilo na ngai kwa naye kokende na matanga ta nakomi na matanga balobi Rachel aza na matanga donc ngande mwasi ya mukolo muntu oyo akoki kosala kolamba koservir bato mpo bayebi ke ngai nazalaka na ngai nzunzu azalaki te ezali kaka ngai bamemi mbongo bapesi ngai lambela biso moko na kaka zila zosala biso mbongo na biso nazongiseli bango mbongo balobi eske okozala na mbongo ya epa na bino te ata moninga pesi yo motu moko akabeli omwa eloko moko boye ngalobi wi naza na mwa 1000 francs na ngai alobi wi wana moto asengi azalaki oyo alandi mobali na ngai na nsima na ye pesa ngai ta napesi ye alobi omoni mbongo nazwi nabomi libala na wana ndeko na biso awa okoki kolambela biso tokoki kolia biso nayo tovani lokola okomi mwasi ya ndumba nde esalamaki bongo esalamaki bongo esalamaki nde bongo mama Rachel basengaki yo tokosekana te to basengi yo mbongo wana bon basengaki yo mpona ozongisa dot na bango mais olobaki nini keno ozwaki mbongo mpo bozongisa baboyaka sikoyo ndenge nini bayoki kozwa 1000 francs ndeko miso bakaboli bino explike biso nanu mpo yo outi vraiment na kati vraiment naza moluba babi makambo mosusu soki oza na saint esprit te etambolaka malamu te
ngana moni ke oyo koma kitango nzambe parce que tango bango bandimi kozwa mbongo wana na yeba kiteke bakoki kozwa mbongo wana bango mo bakoki kosenga parce que ngana tambola ke pa na bango pona futa na bondeli na futa babongisa ngana mobali na ata mobali pe banda kosenga famille babongisa biso to vanda ba tozongisa mwasa futa kaka to vanda esika moko bango baboyaka metango yeko salema na libota wana ngana lobaka kaka eza makambo ya nzambe po bango mo bato basengi ngambongo oye uta na kote nanga pona lambela pe bango baliaka na matanga wana parce que bazaki na mutu soko ko lamba na matanga wana te apara ngai nde tata mwasi ka tata moso to kendelaka kuna po bongisa biso nde mutu avandisi lisusu bango lebete il faut rachela bimisa iloko moko ata 100 francs ya yepa na bango apesa biso po mabe ekomela biso te ndenge esalemaka nango ka bongo. En tout cas, Suzy Batina, la perle rare. Hein? Babi Suzy Batina, la perle rare. Moi, je suis à l'équipe de belé na goût. À l'équipe de belé na goût. Ndita, ya ba Raoul. Place aux ali bago bisu. Rachel. Tokomo kende presque na suka émission na biso. Et le koni la kisi yo ke no yena mama pasteur wana bazobima. Babandaki ko bima. Et le ko la kisa ki ngai ezaki mukolo mosusu tango toke kotala tata mwasi abana kacha ya hôpital taba bengaki ngaki tata mwasi azana hôpital azobela makasi toye kokoma wana tokei tango tokei wana na kutie ye mwasi wana pe aye kokuta ngai ma prophétesse aye kokuta ngai wana azotuna ba tumususu bavandaki wana tuni bango oyo azo kusala lisusu nini awo bango biso toyebike ye azaka susu na Laurent te aye kusala nini nde ba répondre ebele non c'est aye aza mama ya bana wana mbanda na biso mwana tata mwasi siko mwasi na mutu azalaki wana nde alobi na ye lo babongo nde yo yebite Rachel Laurent balaka ye aza mama ya bana oyo anto azobokula jamais yoko lobake Rachel yokosa wana ngana yo kibana mona tuniye ngana bo ozotuna bongo pona nini ozana ngana za mwasi ya Laurent. Oui, alobana nga bongo ke ngana mwasi Laurent na bite yo zaka mwasi ya Laurent lisusu ngalobi yo muto banda ko lobaka tata mwasi to yeko tala na prison o nde muto na kacha hôpital nde muto azoloka nga nde muto alinga aboma ngai lelo yo zondima o remplacer nga na libala lobi mais oui to lingana kina na mobile na nde place na yo confirmer que eza so nande to ke okuta lisusu na kacha prison. Merci maman Rachel. Bato bazolanda biso na minute baza na posa bamona esiko vandaka bamona na koko o azosunga yo po batama api baza bato baza na motema ya kosunga bato baza na minute yo baroza na posa bamona esika Rachel azobima esika bana bazali basoyola pe na koko soki makamo zoloba biso pene za solo na ebite soki idea neza mabe tokende tina kata ndako siko zali kuto eza malamu makasi parce que ndena aloba boye bamuso bakoza na doute tokoki kokende po koko azali na ye tokoki kokende na biso botala na ebite soki bano bakeo kosakana sakana mais koko azali tokende botala na place nazo vanda na koko tokoki kokende na biso na ndako wana. Mais maman Rachel elo mo ezonginga maman Rachel babi école komi ofele mais yo bana bazuko kotanga te pona nini eloko nini ezonga ke non po bana batanga eloko nini mekano ko ebse Maman Frida ya liboso na lobi omoni kande na zaboy d'abord nazo bela nazata na 100 fois osomba kisote soki bana lelo bazongi classe te bazangi uniforme muntu osome bango uniforme azata takaye ezate nazana bana bazana ndako mingi bazolela chaque jour bazana ndako balela ka baninga bakende classe biso tozotanga te pona nini mama donc nazo zanga na eloko kutu ya koloba donc na kufi na okana mutema ama Frida na eloko te bakende classe ndenge nini bakende classe ndenge nini ma Frida. Merci mingi kole yano bato bayoki yango na moni siko photo kende to kende tele sika ndeko na biso Rachel avandaka to kende pa epa ya koko en tout cas 520 giga to leka kande to bisaki bino tozo kende pa ya esika Rachel avandaka epa ya koko na bango chance to kuti pe ka koko avandi libanda to remeka mpe ko solo na koko ayebisa biso mama Rachel alobeza ya solo to ya lokuta koko mbote mbote ya boni kamwa bien koko la Rachel
ayebisi biso ke non oza na masolo mpe ya kosola na biso mpo biso mpe tosolola na yo. Koko nebi te ovanda awa? Avandaka. Tokofanda? Tokende kovanda na mbeto. Tokofanda na biso esala eloko te. Mbeto na ngai yango wa. Tovanda biso libanda, c'est bon? Tovanda libanda po te yo fana no wana po hotelema mingi yo vanda fanda nga siko yela nga kiti me anatanda na sola na koko mama Rachel alobi ke non afandaka pa na yo aza na problème na libala na ye. Est-ce que oui koyebisa biso problème yango eza nini? Problème nakoyeba mwasi na mobali baza na ndako na bango. Nakoyeba ndenge biso tomonaka makambo na libanda. Tomonaka na kati ya ndako te. Sikoyo lero makambo esalemi epa na ye. Ngai nazalaka na kemasi. Nazalaka na kemasi. Ye tango makambo esalemi aye kuzwa ngai. Yaye kuzwa ngai tovanda naye. Na banda kutalela ye bana naye. Bana bazalaka kotanga te. Lokula papa mukonzi alobi bana batanga ofele. Ngwana bana naye bakwati klasi. Sikoyo aye kuzwa ngai tovanda naye. Yazalaka kamarada ya koko nanga. Sikoyo aye kuzwa ngai tovanda tali. Awo mwene ezali pembeni te ya mai. Moye eza bien butu kitoko te. Yangwana naye kovanda. Merci bandeko na ngai namoni koko akokoka noloba te bo comprendre kaka sakoli mapasi ndenge koko na ye camarade ya mwana ya camarade ya muninga na ye passe wazomona izo sala ye mabe donc moi expliquer vraiment ezate na ajo ya komi nango koko mais bovandaka bino bien na Rachel na bana tovandaka bien hein? Merci koko monani te ya luki na bande na bakamarade. Merci koko na biso merci vraiment Rachel yara ofanda non namoni koko azokoka vraiment oloba te faut comprendre que non akoli pe Rachel tomoni ndako awa bana bazapi bana baza bobenga na bino nyonso boya boye plame boya boye benga bana baya to présenter pe bana lokola tomoni koko faut tomona pe bana po bato bazolanda yo baza pe na posa bamona ba preuve wana tebisa bango avis du public ezalaka eloko a jeter ezalaka chaîne à jeter donc tokotaka pe na tina muzindo tokotaka tina source po tolakisa bino ete ke lokola ba chaîne wana oh tindika nino cha nino TV te biso pe na avis du public donc boss s'abonner massivement en tout cas mon boss Didier Masuki balobi yonde solution yonde makam balo na bango mais yonde fin 10 ans tukutombele 1000 ans liwaka nde muteka bola biso en tout cas ba fofo na ngana sona pesa bino bambote maman Rachel azoya na bana na ye bana boya te bozo banga nini boka soni en tout cas bana boya en tout cas bana bazoyoka na bango soni tomoni bana baye maman Rachel oh memi komone nani oyo aza Christine ça va bien maman Christine quelle classe t'es pour Aniaya une femme ezate loko batie na bango kaka classe ofele loba ozozanga nini en tout cas yaya yaka bonjour bonjour mon nom David
ya David na moyo bila manda kume ero yo bana bakoma okende classe so ba mono na nzela bakoma okanga mwana muke mais yo ero ozo sakana pourquoi que classe te po école comme fini ba uniforme uniforme ndem tezo zanga bo uniforme za cher ya cher te mais possibilité za te elo ni kaso zo senga na bato bazotala yo na mukonza mboka to senga basunga biso usengi basunga bino neti na nini ba uniforme kaka to nini merci mingi yaya yaka yaya mbote kumulo na John ok classe te poane tozangi ni makoki osomela biso biloko mama zangi makoki osomela bino biloko ebongo ata uniforme akala moko te eza na ndako mpo ozolata okende ata bongo ata otie bakaye ata na mwa chasse moko bonde bamama biso akala babanda okende classe okosala bongo te toza na eloko te ane prochaine mpe totangaki te papa aza na prison moya totanga eza te mama aza na eloko te bosunga biso masunga bino tala siko na kamera na yebisa bato baza libanda mboka bango nyonso bazotala yo eloko nini oyo ozosenga na bango basala bayaka kosunga biso toza mpe na eloko kolia te baoyo nyonso bazomona biso baleka baya kosunga biso toza na eloko te tosengi mpe na pardo baya kosunga biso tonyokama bisika kutu tozovanda kutu mai ezokota tozoko kovanda te. Merci Yaya. Yaka. Bonjour Yaya. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Comment on est? Josepha. Josepha, quelle classe t'es pour Yaya? Bah, uniforme ezate, bon pesate. Moi okende classe ezate. Moi okende classe ezate. Bana tongo liaki? Te. Bana tongo liete. Bon maman c'est libino logote. Asa elote, bon ezate. Elo nini kasuzo senga na mokonzi ya chaîne oyo komo na ye Didie Masuki. Elo nini ozo senga na ye asala pona bino. Asenga ka a sauver biso bisika ko ya ovanda sombule beti ma ekoteli biso bisika ko te ovanda kutezana bien te. Po boss Didie Masuki asala ba geste biaka baka asunga bato bazangaka. Mondeka olobi boy aosunga bino oyoki olobi asunga biso. Merci mingi. En tout cas ça est passé et puis c'est vraiment passé. Et puis c'est vraiment parce que t'as la libota munene boy. Zanga na eloko kolia bazo vanda place moroma ezobima do ezaka pasi bino bawe bosunga bato botika libota ote maman Rachel eloko nini ozoloba siko na bato bazolanda yo na bande ko nyonso bazali kolanda ngai boyoki bino moko pe bomoni place na zali bisika tozalo olala na bana o tovandi bokoki pe na kosenga na cameraman na koki kolanda place ma ekotelaka biso ndenge ezali bomoni bino moko place ma ezokota soki ekoti bongo toza pembeni moko na maya kalamu donc passe na passe vraiment nazosenga lisungi me bano bakota classe bosala ngai nyonso bana na nga bakota na classe batanga bino mo bomoni ekole eza ofele mais uniforme ezate bango tisiko bazana ndako nazoko kata koloba te ezosala ya moko kolela na ebite ngai mokile samika pona nyoko matonde nini te bosunga nga bolimbisa na oyo nga nazali o na sali o bino boyoki na matoi mais na ebike na sala kina d'abord acte mabe mais bolimbisa nga pona mwana etike bobokola nga na bana oyo bana ngai batanga po lobi na bango na ebite bosunga ngai nazo senka na mukolo chaîne Didie Masuki asunga ngai tala bana na ngai papa na leli bana bakenda ta classe borisale biso ata esika ya kovanda na bana tala ndako batoli nyonso te toboki nango papa na ngai sunga ngai na bana tala age koko akomi nango nakosuka wapi Didie Masuki nakosuka wapi papa taelanga bana na ngai tala koko azoko kata koloba te azolela butu moi soki lelo akozala te nga nakosuka wapi bolandaki nyonso nakoki koloba na bino papa na ngai bosunga ngai na bana eloko nakoki kosenga yango wana bosunga ngai kana na bana papa. Merci mingi maman Rachel. Sukoso balingi basunga yo bakosunga ndenge oza numéro téléphone oza na neti nini o bakosungela. Oui, naza numéro téléphone
nakoki kopesa numéro na ngai téléphone mama 0 plus 243 84 470 82 75 plus 243 84 470 82 75 wana soko bengi ngai okozwa na yo ngai suko mama Rachel so mutamonani amonene libanda mboka keno ngwa sepe nanga na mama Rachel mageto asali ba makambu na ye wana asali ne mabete asali ki pasunga mobali na ye ke ngai naza na posa na bala kaka mama Rachel ya liboso monaki na bana tina mukumba na nango ya liboso alingana na bana naza na bango libala baboya ka libala te soki Nzambe alobika ina tindelo mutu po bala yo alongolo maya miso pango sanga bizoli na miso yaya nakoko kende po mobana chela ki motema basi baboyanga nakoki ko sala nini nakoboya te nakoki ko kende na nga kaka mama na nde toyebeli basa kini na makambo mobaya sali eboye ake konzima susu libala mama Rachel poza moto moko wa soki omoni nazo ndima bongo tana position ya koko d'abord soki na ndimi bongo tana position ya koko nazaki mutu moko na lobaki na kobala lisusu te mais loboko moko jamais musapi moko ekoki kotonga ndako te musapi moko jamais ese tongi ndako ma Frida peut-être ozo comprendre te mukumba oyo ezosenga ta soutien moko ezala pe soutien moko fo ezala po bano make baza ya ngai ekozala ya mobali wana te mais soutien na ye kaka wana ekosunga ngai pona bana na ngai nazonyo koma pona ana famille te na ana ndeko te na komona ka mutu amona na pe abala nga pe to vanda na biso na mutu amobulu te na ana posta kaka kimia naza nde na kimia na kimia te. Merci mingi ba nyonso balandi ya émission oyo avis du public nde balobi makambo avis du public chaîne ya Malonga première chaîne ebeta ba vie moro boye bato bele bakoka kolongola ngote to pesa bino ka ba devoir bolo balobaka ndi bolobaka biso to zate moko na sepeli mingi to komi na suka émission na biso to komi na suka na pesi batu nyonso balingaka ngambote na pesi ba vrai na nga ba yo ya nga kati ba oya nga kati tendresse dibinga la sirène na pesi sumbote na nga pa Raoul Nzita place ozali ba gros bisous babi Raoul Nzita solola na pesi sumbote na ngai Suzi Batina la perle rare babi moi ça bien quoi et puis ça joue atende na lobaka pona Suzi na nga et puis ça joue ate merci mingi na mon boss Didier Masuki mobali ya mandefu ya pembe. Merci mingi pona yo. Merci sur 520 giga. Balobi yende asimba trop. Donc caméra est au saka. Donc il soit simbi caméra ta fini bouton te malaman ko. Image qui toko. Donc to kuta limbala sima. Merci. Pas beaucoup de paroles. Moi la vie du public. Pas l'inhibition à la vie du public. Sur une émission. Na biso Didier Masuki azalaka mobile propre kala exemple Didier Masuki mobile ya mandefu ya pembe na pamboli pe émission yo avis du public Nzambe apambola ngo Nzambe apambola papa na ngai Didier Masuki mobile ya mandefu ya pembe avis du public etambola na mona pe ozo bande connaître ba Los Angeles avec le monde de la avis du public avis du public. Donc avis du public que mérité soutien na yo na ngai na ya avis du public botala kande yango po boye ba réalité ya makambo avis du public botala ka yango nde po yango nde muto so pesa bino na masolo ya kala ingango kala technique avis du public peuple azal déjà libéré du public avis du public awa masolo so ngoye ba fo le kawa yo le kawa wapi biso na moto kokanité avis du public babi irresponsable akenda toilette mabo pamba te si tu as ba vraiment papier génique ezala quoi mais papier génique chasseur ezala likasa mais oya ya nanasi abanga osala mbokila abanga osala pas bokila obeba mwanzu benzu bana ko compliqué tout le monde n'est pas tout le monde ça la site na pour là mais awa te quoi na oboya kwa site bele comme la kitoka photo cimetière au moins muto otala na kata comme mikuwa titre makasi émission elemba mais en émission na titre ndenge moko ya Didier Masuki toujours na top quoi ngumela papa
kamwisa ngai mwana na yo telema nazwa kimia telema na bomoi na ngai na nyonso ekotelema namona nkembo na yo Zambe, zambe, zambe na ngai kamwisa ngai mwana na yo telema nazwa kimia telema na bomoi na ngai na nyonso ekotelema namona nkembo na yo papa kamwisa ngai mwana na yo telema nazwa kimia telema na bomoi na ngai na nyonso ekotelema namona nkembo na yo ngai mwana na yo telema nazwa kimia telema na bomoi na ngai na nyonso ekotelema namona nkembo na yo zambe